koma mama morote mama rai gauche mama tikicha azobeta Silas et déjà natalaki extrait wana natalaki ponanga bino bokende kaka papa le bokende ya Gino mais nga na mono ndiye Grâce Luzolo parce que Grâce Luzolo azawana soko tali na extrait kosolola bandoso na Poutine et puis tant on biso ba scénariste ezarani so petit titre mon frère il ngolo baka mutu moko te na kata film ndé o ba lo ba mon frère asa makambo voilà et c'est le quoi ma famille a appelé ça infidélité le titre moi infidélité au moins que infidélité so régner mingi na kata film nanda ko infidélité ça donc ponanga mon parmi ba mon frère bino bo tanga ngana on appelle na kata ba mon frère Grâce Luzolo za la kata la belle vie quand ils ont comme un film mon frère aouti ko koma innocent ou coupable aouti ko koma dessert rival siko yebisa nga tala makambo oyo belle vie pesi na film wana obinga ka ko buka na te ma be fesa nga nzoto malili nga ezala batu basala nga banzoto malili na mboko nini susu oh Nzambe nafukameli sila te Nzambe nafukameli yo Nzambe na karata mozaki so mutazo kosa akati ata lai to akosi oko kate mutute oko boma ete nzambe bomi ata misu te Nzambe utiki pena mwa mwazo ba makambo na media ye mutazo finga makoleka Bellevue Bellevue basala ke ba analyse ko finga na bilamba ko finga na ba passé na ya kala nikisa kwanga ko finga na makambo oyo le msusu ba kosela kaye na parfum pakola kalelo bazo finga Bellevue lelo Silas aya vai na kiti atie malasi asokoli akoloba ke ba ofinga ye Nzamba lola est-ce que vous comptez likambo te Nzambe sake okozala mobali ya tendresse yeba mabeko komela yo ya kotika la bien soki tembe to avancer azali mwana mwasi oyo a sacrifier kabana mibali baba matière ya Bellevue kandi ngaso yo na bina tendresse a sacrifier kabaninga mibali mais oui ya lelanga na kufati mais atanga combien de mibali à vivre na bango moko akoya maladie moko akufa soki mibale bakufa siko mwasa bongo azande mona manike babi andonga kufa papa mwana liboso kufa fo batali ba famille na ye siko Bellevue oyo mobali atikala ko kufele te pourquoi tango azoya na sortie médiatique azolo balelo ki yende bazo finge makasi na kata mafinga nde ba azomata la côté nini tala leader wazanga charisme ke olata biloko wa Joana ya sud africain wana acha kwa couper na tali makonabi oyo makona mutu ya adversaire neza Kandisa babeta lina foot kuna na Kandisa so meki Kandisa rezo ya Ligue des Champions so meki Kandisa rezo ya Ligue des Champions na ba distraction rezo se distraire pour ndenge zana na Ligue des Champions Bellevue premier deuxième on dirait bezaka Bellevue si là rêve à vie na ezaka jouer na Belar Pro na Bellevue TV. Ok. Très bien. Parce que quand on est championnat de foot, ah c'est la Ligue des Champions. Est-ce que la vie m'a bien? Il y a coupé la mibali, monsieur m'a dit dans la maille. Ayaka, nazana ba matière, nazana ba matière tendresse. Si la maille ya na aucune mission internet. On m'a dit na internet. Sexe est la raté. Au moins on va pas sur na bara base comme zoom akanga ma belle. Voilà. Ngai zo la bina kanga ma lelo tendresse na côté ndap. Nzambe na pesi merci na Bellevue apesa kanga idée na ça la chaîne. Voilà. Ata ko kabona na mutu ayaka ko soutenir na to ça la partenariat mais Bellevue apesa kanga idée. Oyo ya koloba ke ba finga kayo mingi. Ya finga ma ko leka Bellevue. Obi ke eza mutema mabe. Eza mutema mabe makasi. Et puis ezo pesa ba epesa makasi wa mata na lola. Na fanda botoloka. Bolingo ba pombe si la raté to tcha tendresse moi si ya combat dirigé par nga
kende sikoyo soka boyo tia micro tourner film dit les films ah il so bolo ba pombe sina soka ondima mwana mobali mama papa batela mwana mobali mwana moso a sacrifier ka mibali un avertissement oui alelanga na kufa course ko et maintenant chadera lo ba muto afingelo mama nao zong sele mama ne voilà bisaka muko ba liaka ligoro to mukolo makwanze limate ngayo siko na ye il y a live il paraît-il qu'il n'a pas sa live madame Belvi Kandi pas à la game ma live oui il y a patronne là-bas soi-disant omoni mutu so alingi mwana muke mo boye mwana mwasi so alingi mwana muke ekara 15 ans akoma akizengi akoma kizengi makasi surtout na biso ba africain kizengi makasi chichiri tatakana chiluwa ya premièrement moni kizengi bonga ko vana basuka ko ba no bomba na ba question mais so za liboso visibilité mukala wana ce qui soit des apporte parole à tout aborder non na monate basi mo ba zo bi na téléphone ye basa banonga bala mike ba ko zwa ka ba azio asomeli mobali masanga meli makasi po pese mampuya likona wala mbele mbisa mai abetie magoda aina teva yako bina onye mwasa malunga mo wala ba mutu ba okisi ba comédien soki ba comédien pena ba kana kindumba sanitaire kasi ba yami kolo le ba bi ba finga belle vite kindumba na ngo ba yeba zi ba no kola ngo bato bo saka na ngate na yaka mabenga na hota na clash nga na hota na clash muta aswana na karine moko na mboko mwana mobile ko anga zati keba kana li tutu na ngona bote deuxième république na ngona ko zoma ben na ngona latisi bo keba na ma tendresse silama na ko benga ba famille mibale na nyoso yo kufela so on ko zama oui ba famille na nyoso na yebi makasi moko na bandana bino ndebo ko kufa Belvia ya tie enveloppe à kaki à tie cotisation pe famille ba sepeli yo ke na lilita et puis na eko lo baboué bateau no so batala ka tendresse bateau no so batala ka ba rési bateau no so to ba benga ka tia bien parler OK na bango bien na laquelle bino ma bende to ko ta 2025 ba poche na bino ka ka si tout ce ko za boza couple bo kabwana donc mlete bazo sigale biso déjà kuna ngonga o isikali wana to batela yango to koloba yango leti tendresse na gerela e basi na senga nzambe pardon lelo nzambe limbisanga na gerela mwasi muninga mwana mwasi na gerela e basi zara defa makasi moko makambo bana ba TV baloba ba kosela nde batu makambo nga na gerela e basi na kitambo tendresse e basi na kitambo so les gars venaient président Fiston Saïsaï. Quand on a le bagarre, on va na beaucoup la mananda. Si. Na na tala na baga yaka. To sala, omoni azawana cha micro. Na ibisaka na baga ko sala succès na mboko tanga o tourner film ya mano. Tableau o akota na liputa na tono na veni bana ba belele. Na simba na simamgo na bise o sala succès na mboko. Ezaka nikisi o batu ba simba lelo na ba théâtre. Mama pesa nga succès mama chibola mama kingani te ezali ka lilo baranga nabaki nakozala na lolendo lelo soki yo komi na succès makasi lelo to mona Karine Amado azo jouer au soki 4e film je crois ou 3e film na Bella bravo à elle pero la mama ya mutu bongo donc tendance à comment nani pa ya Silas et puis Silas azawana oya basalaka matata moyen te bayokaka te Silas omoni yo nzamba lola nano lelite okobeta mana omoni yo okobeta mokanga chaîne na koma pena tapoter envoyer les cadeaux okotikela zelvi musane oke koteka kwanga Silas azo changer ba scénariste azuna bana ya mowe mwana wana pena ndem ta komoko ba film Silas na préféré ya lule yaya ta komana na ba scénario mo akala mais et bien maintenant que si la raison montée voilà mais oh akiko kozwana parvenir kaka mutu asala mutu chantage ya mutakalisation bakanga ya kena makala likolo no koso ambo
Il y a ça pour ta valeur à le sur la TV. Son numéro dans la communauté congolaise, moi ça 70, il y a 1979. Ozoya koya kobela osona kana baninga o asa bali bakele na commune yo ata na quartier na bino la chef du quartier te o makambo. Attends, chef d'affaires, chef de riz. Voilà. Il y a un moment où Baba Zuma Oyo. Ce sont des parvenus nés au village, grandis au village, expédiés à Kinshasa comme marchandises pour troubler la vie de ma vie à Badou. À ça, on peut te mentionner théâtre Zagin à Nganda Jika. Nganda Jika. En tout cas, mission est là-bas éviter à moi. Sikofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne GI Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue sur votre émission qui est présentée par votre humble présentatrice Chancy Siana la Cléopâtre, autrement dit IGF. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai pour vous sur mon plateau Papa Kouloutou, il y a famille Bota, Koko Yaba Warrior, pour la Warrior, pour la Bisso famille Bota, vraiment Papa Kouloutou. Voilà, merci beaucoup na maman sur la famille Bota, base à Londres. Merci beaucoup pour notre soutien, fidélité et confiance au Bossa la Kabiso na Katia Chan, na GI Télévision. Je tiens à remercier la maman chérie, maman Claudine Bokatola, maman José Loussadis, maman Chantal Moukenzie, pourquoi pas à ma grande sœur, le Bibongo, Elena David, la princesse Davina, merci beaucoup. Mon habilleur chéri Paul Lissoupa, elle est Kinshasa Amwanda, ingénieur Francis Ngolou Solo, il y a Podium P Lumière, Zakabon, ingénieur Francis Ngolou. Voilà, merci beaucoup à l'établissement Giantena et Jonathan de Bestena pour Manzaka, Babi côté Manzaka, Simbaka et Salakabongo et Panaye. Voilà, les autres Mickey Bissosa Bongo, même langage nanga aux abisso plat ensemble et ça vraiment Kitoko Makassier. Bonjour Papa Kouloutou. Bonjour moi na Songi. Ya famille Libota. Voilà. Si. Voilà qu'on va parler. Voilà, bambo de Bénin ba tout linga Papa Kouloutou ta famille Libota, pour linga moi mobali ya ni beauté ni éclat. Et le kwana de boma. Yes masiati ni beauté ni éclat. Donc Satan de aza agina kitoko makasi koleka biso. Via makambo asalaka ya oto chai maseki. Donc bambo de Bénin na ba famille Libota nyonso bambo de Bénin na yemoko Madame Belvi Kandi Poutine de l'écriture. Voilà. Maman Koma, Maman Morote, Maman Raïgoshi, Maman Tchikicha, Azobeta Silas. Silas a son changé. Obige, tika na ba émission mabe. Silas a son changé ba scénariste a une bana ya mowe. Moi na wana benande mtakoma comme ba film Silas. Na préféré ya Loulé. Na préféré ya Loulé. Yaya ta comment na scénario moi kala mais et ben manio que si la raison monter. Voilà. Mais oh ya ki rezoana parvenu. Donc attends que tout moi na on na format aleki na scénario. Wolo Donc en tout cas Belvi Kanya zo saka musala amote belé na maman na ngai base ya ba maman na ngana na kati États-Unis base ya ba maman ya famille Libota na ville ya Austin na États-Unis na Texas. Voilà. Donc base pena solide
ndenge tomonaka base ya Londres la mama chérie ya mwasi donc mama José Louis Salisu ndenge mpe lelo na États-Unis bamama na biso baza wana na ville na Austin na Texas mama Christine Dipa voilà mama Christine Dipa en tout cas toujours bozala solide maman na Daniel na Israël donc mami Tadina de Belgique famille Libota toza toujours focus mamna biso. Voilà, merci beaucoup famille Libota, focus habillé mon la matriarche madame Nouveau Testament moto elepso évangile ya solo lokola my brother lokola innocent coupable lokola deux sœurs reva mais lokola auto consommer ce que ça my brother. Voilà papa Kulutu to moni bon sur na biso déjà my brother na kata my brother wana to moni elongi ya papa Serge to moni papa Alain to moni batu baza wana vraiment moi ebele na kati ya affiche pour na yo prédiction na yo ezan ndengene my brother wana ezabungu na français ezabungu mon frère est-ce que mon frère wana ekoza et pour na yo prédiction na ekoki kozala nani na nani parce que madame Belvic andi aïla biso biloko moko ba surprise. Bon, moi étant que scénariste d'abord félicitations à Belvic andi parce que Natali déjà quand nous avons l'émission déjà dans 2 minutes premier épisode des Okota. Et déjà natalaki extrait wana natalaki ponanga bino bokende kaka papa le bokende ya Chino mais nga na mono ndie Grâce Luzolo parce que Grâce Luzolo azawana soko tali na extrait kosolola bandoso wana Poutine et puis tant on biso ba scénariste ezarani so pe ce titre mon frère il ngolo baka mutu moko te na kata film ndé o ba lo ba mon frère asa makambo voilà et c'est le quoi ma famille en appelle ça infidélité le titre moi infidélité au moins que infidélité so régner mingi na kata film nanda ko infidélité ça donc ponanga mon parmi mon frère bino botanga ngana on appelle na kata ba mon frère Grâce Luzolo za la kata parce que bébé so ebise na linga kate oya awa na extrait na linga kate vanda awa na moi pour na ngai que scénariste na talia mona lisu ya bato ba timba ko leka no se timba na lisu bato ba tala biloko timba ko leka biloko no se timba na talia mo na moni za Grâce Luzolo et puis ba personnage na moni mère yemo na quoi Karine Yamado. En tout cas, moi je suis fier. En tout cas, lelo, na fier na Karine Yamado. Na fier. Ce qu'on a mwana, on m'a dit pas tout ça intoxiqué à bateau. Karine on dit matin j'ai rabé mon mwana. Voilà. Mais na roki kozala encadré, on encadrera Karine parce que bateau belle ba théâtre ba tchaka na banzonzi ngité. Mais ngana tala na baka yaka. To sala, on m'a dit azawana tcha micro. Na ibisaka na baka pour ça la succès na mboko tanga tourner film ya mano tableau o akotala liputa na tono na veni bana ba belele na simba na sima mboko na bise o za na succès na mboko ezaka niki si o bato ba simba lelo na ba théâtre mama pesa nga succès mama Chibola mama Kingani te ezaki ka lilo bananga na baki na kozala na lolendo lelo soki yokomi na succès makasi et lelo to mona Karine Yamado a joué au 4e film, je crois, ou 3e film, na Bella Pro. Bravo à elle. Ce que maman Ramabo et Bazuma, on s'en a monté, Zuma, moi, on a monté. Mais la monde qui est pas. Asim Barata Perche, Azadé. Il pense à filmer. T'es dans le billet, mon Zuma. Comme Bimisata, Zuma, Tony le défendeur, on t'a Bimisa. Si quoi, hier, Bimisa, Tony le défendeur, Coco, Nini. Parce que n'a pas tout, Banate. On a fait propulser bateau. Na pesa babi yaka. Il faut jouer boy. Let's go na l'autre petit na moko na bosani komo na exode mikeba koyeba. A petit na banda na bosani komo ne boya. Na l'autre na film mon na okoma. Na l'autre ka personnage na film dit mais film bad na balu sa ngobo. Maman na film ezo la série parce que maman peut to zongela. OK. Donc on mona na l'autre na fana boto loka Bolingo ba pombe si la raté to tia tendresse moi si ya pomba dirigé par nga kende sikoyo so wa boyo tia miko tout na film ni les films ah il so bolingo ba pombe si la raté so on dit ma
asa sincère autour du film nino ça et ça là yo a joué na SB mais film en ba wiki bat ba ngote autant na joué na SB bino we ba de inaperçu voilà parce que pas film maman belle vie ça quoi film Eddie Murphy on va jouer tableau comme moko on l'équipe va jouer 10 films na succès rêve ya mutu nyo soto jouer à pas serre na biso si là rêve à vie na ça va jouer na Bellard Pro na Bellevue TV. Ok. Très bien. Parce que quand on est championnat de foot, c'est la Ligue des Champions. Est-ce qu'elle a mis ma belle? On a mis ma belle. Quand on est la Ligue de foot. Quand on est Ligue des Champions. Quand on est la Ligue des Champions. Si on y a un fan, on a la Ligue de a Bébisa Théâtre, na kama bato ba Bellevue a Bébisa Théâtre. Bino bato ba ke Bellevue a Tcharabino, le maire dit go pesa. Le maire ni bopesa. T'as la Bellevue quand ils ont comme film mon frère. Aouti ko koma innocent ou coupable. Aouti ko koma dessert rival. Si ko yebisa nga tala makambo Bellevue a pesi na film wana. Obinga ta ko buka na te ma be ça nga nzoto malili nga ezala bato basala nga banzoto malili na mboko na scénario. Modéro totokani mutu montre. Voilà. So maintenant t'as 5 films à modéro à coma. Mais ce que Azadi à coma Kofi central il y a ça à coma techno malewa. Oh modéro t'as coma. À coma locataire. Locataire à l'autre à coma boîte noire on a joué noko nae étoile maman nae et pas honorable Alpha Bokole. À coma ba film lokola comment vous te le comment sous na producteur il y a je crois bien producteur les producteurs à mon dire je crois bien OK on devra comme le mot OK ba tu vas ça manger to manili après il y a Fioti Ngoma OK na mona tala moninga tala ba scénariste bo silama pourquoi ça ba no mike ngana mona ba tulokola ba modéro totokani il y a Fioti Ngoma il y a Solange Mindondo il y a Lule. Il y a le porte au pour à comment rappeler. Il y a le commande double clic na mboko. Après va filmer. Avant n'importe qui. Si là c'est dans le commissariat Djibouti na ya sakana na ya après ça va suspension. A comme c'est Djibouti na ya. Non na mona ce que ba to ba Bellevue kandi azo comme pas Major Bisadidi. So yo scénariste moya bata kunya oya kolengisa ngamo sko ngamo no scénariste la diembela ba film na ngamo Yamado diembela ngokaka na otika ngote ebimisa ngai kui Karine Yamado Bosco Kanunga ebimisa biso voilà yo moni baba no bazwa ko baba zuma oyo ce sont des parvenir né au village, grandir au village, expédier qui chasse comme marchandise pour troubler la vie de ma vie à Badou. À ça, on peut te mentionner à théâtre, ça y est, Nganda Jika. Nganda Jika. En tout cas, mission, on va éviter moi. Ma belle mission. Voilà tout cela, parce que tout ça, nous sommes toujours avec Papa Kouloutou, notre Papa Kouloutou de la famille Bouddha, Papa Kouloutou. Tout le monde qui bongo. Il y a 5 ans, il y a SB, qui Malouba, et puis patron Nabango, à l'obike, à CPL, il y a comme si la femme naïe, mais à l'obike, il y a Mawa, et ça craqué parce que à Sofinga. Ni sous. Oh! Nzambe na fuka meli sila te. Nzambe na fuka meli yo. Oh! Nzambe na karata mozaki so mutazo kosa akati atalai to akosi oko kate mutute oko boma ete nzambe bomi ata misu te nzambe otiki pena mwa mwazo ba makambo na media ye mutazo finga makoleka Bellevue Bellevue basalela ke ba analyse siko finga na bilamba ko finga na ba passé na ya kala nikisa kwanga ko finga na makambo oyo le msusu ba kosela kaye na parfum pakola kalelo bazo finga Bellevue lelo silasa ya vai na kiti ache malasi asokoli akoloba ke ba ofinga ye nzamba lola est-ce que vous comptez likambo te nzambe omoni
tant avant na émission à Vincent le bail qui est pas comme des bazar hypocrite hier moi ça première hypocrite première cabine esaïe première cabine il y a hypocrisie nga so na 10e il y a ça pena cabine numéro 1 pourquoi tant moi na sortie médiatique azo balelo ki yende bazo finge makasi na kata mafinga ndeba azo mata la côté nini tala leader wazanga charisme ke olata biloko ya Joana ya sud africain wana acha kwa couper na tali makonabi oyo makola mutu nzambe azala ndenge na kela bato sikoyo leader a bongo leader moko agité oyo ndima ba ignare na ba bouffon na ba senzi ba finga ka bato tout le monde na belle vie est-ce que niveau papa lomba finga mana mutu niveau papa lomba finga mana mboko niveau ba comédie mama top na ministre o tendresse azolo ba mama top ka sala film moko te na mboko eza manka respect ya makasi okoki koloba te nzambe elobi na mata Pamela Matondo nzambe na pesi merci na Bellevue apesa kanga idée na sala chaîne ata to kabola na mutu ayaka ko soutenir nga to sala partenariat mais Bellevue apesa kanga idée oyo koloba ke ba finga kayo mingi ya finga mara koleka Bellevue obi ke eza mutema mabe eza mutema mabe makasi et puis ezo pesa ba epese makasi wa mata na lola il y a adversaire des Kandista Babé dali na foot kuna na Kandista so meki Kandista rezo la Ligue des Champions so meki Kandista rezo la Ligue des Champions na ba distraction rezo se distraire pour ndenge zana na Ligue des Champions Bellevue premier deuxième on dirait bezaka Bellevue moi gagné premier na deuxième place la Ligue des Champions on a gagné 2 places troisième place c'est ya badina na si là ça se retrouver sur la 5e 4e et puis la Ligue des Champions na foot championnat ba bambara butu masuba soko raté papa Kulu mais oui sikoyo yé na musala zo salana et puis sur otali 2024 azala sincère a commis film ni abengi mukili mwemba oyo yaka chat idée oyo cha idée akiko zo tina mwana moko parvenu asala théâtre kaka po kaka po le biso batenia ya mama na yeto ya tata ya théâtre et bade ko tika na ndako yepa latia ba kesana ko théâtre donc asilama Bellevue afinga makana mboko ba para ya Bellevue ba finga mana mboko nzamba komi na kanda ya makasi kanda nzambe yango so mona tala sila sa mona makambo sila sa kotika osala ba filma ngomo bapela tapoter tozo ni sabinote ako tapoter donne-moi les cadeaux po musala zo sala lelo yo soko tali yango na ba norme azati ba film ezana kwa ka mai likolo mafuta na se pona nini po yebo ndima ki ba idiot na ba idiot na ye ba sangana lokwa ba ponana ba ko finga Bellevue lelo komi yende ba finga kaye Bellevue ba finga kaye te mama uji mwena jishima ulowa ni mishimi patuka interpreta zawate uji mwena jishima mena wewe ulowa ni mishimi patuka nazia zile silama pa mama pardon Bellevue mtafinga mais koto kuna pe na moni kuna na ou alors no kuna ya tendance dibinga lobike o na kata ya live wana il paraît-il que na kata live wana madame Bellevue kandi pas à la guerre na live wa ya patronne na ba soi-disant omoni mutu so alingi mwana muke mo boye mwana mwasi so alingi mwana muke ekara 15 ans akoma akizengi akoma kizengi makasi surtout na biso ba africain kizengi makasi jinji tatakana chiluwa ya premièrement moni kizengi bonga ko vana basuka ko ba no bomba na ba question mais so za liboso visibilité visibilité nde ya mwana na mwasi azala yazo bake
Belleville Kandi patrona oyo apesa mutu idée tika kokende kokende kofefelaka na baproducteur sala chaîne ale ayes kona live ne poya kotala nini kuna alobi soki teme lundi okaka bambolo na tesisa balobango bambolo na bambwana ye baya osala baanalyse alobaki bongo poto ya olobelango omoni mwa mwasi wana ata musala ya kokanga suki ata mutu musala ya kotia bato basili bana basi basili ayebi yango te na vie ndenge azala soki akanangi akangi internet nayebi so akomaka na po moko nyovi ezala so te ya kopakola aza eso na eloko te taka mutu asala mutu chantage ya mutakalisation bakanga yakenda makala likolo ya lokoso ya mbongo il y a mutu afalera ya olobela biso na tv soni moko boye na communauté congolaise moi ça ya 1979 ozoyaka koya kobela osonaka na baninga oyo aza bali bakele na commune yo ata na quartier na bino balakisi na chef du quartier te o makambo ata na chef d'affaires chef de riz omoni nga napesaka prophétie moko boye naninga oloba ngo te mpo ebima mabe omoni mibali ya poto mibali ya Kinshasa oyo nyonso tozokanisa ke okozala mobali ya tendresse yeba mabe kokomela yo ya kotikala bien soki tembe to avancer azali mwana mwasi oyo asacrifiaka bana mibali baba matière ya Belleville Kandi ngaso yo na bina tendresse asacrifiaka baninga mibali mais oui ya lelanga na kufati mais attends combien de mibali vivre na bango moko akoya maladi moko akufa soki mibale bakufa siko mwasa bongo azande mona manike babia ndonga akufa papa mwana liboso akufa fo batali ba famille la ye siko Belleville oyo mobali atikala kokufela te ya kufela mibali misu badindala bamai ayaka nazala ba matière tendresse silama yaya na kokimiso internet omoni na internet sexe elaka te omwana mobali ozoswala na bana basi okozuma kangama Belleville voilà ngai zola bina kangama lelo tendresse na okote ndako tendresse oza mwana mwasi mofo basokolo na 4 familles okufela mibali 4 familles 4 familles yaya avant le ma Belleville avant finga ma top tala vie na yo yesu na kende wapi ye na kende wapi ye kotika mate ko ifindi na vie na eza na 8 oyaka na tv ozokosa bafana kwiti no wana nazo vivre nazo boye tala mwasi ya mbinga ti lolo ya 1979 obanda internet bandaka na chaîne na yo somba ta mutuka te biso ba olo ba toza ba mpiaka toza na eloko te mais toi na vie na hote toi na vie na hote mwana mobali mama papa batela mwana mobali mwana mwasi asacrifiaka mibali wana avertissement oui alelanga na kufa court Emmanuel Shadera loba mutu afingelo mama na o zongsele mama ne ebisaka muko baliaka ligoro yo mukolo makwanze bimate ngayo siko na ye yo lelanga na kufa chimba ucheva umvu mpuongu yonda ko kufa de 2025 okotonda upepela pona ni kwa kozokisaka mitema batu boye o toucher mama top mupendo dada azana mwana yoza mupenda bongo mupende mobo ya yo komi fatigué za tendresse eza sa kombo na yo ni si sa vere komi komonana mupende ni noza mwa malunga boni bongo yo fo balia na pilipili mike pona kolongola nose dada otale boye mwasi boye bakati dada bilamba forme bakati tendresse to kokima mbango mama weza bana muzubu konza bana nanda kubaoloka mais dade kozala wow mama na ngai sio ke nokolo bana mama ya mutu bongo donc tendresse akoma nani pa ya Silas et puis Silas azawa na yoya basalaka matata moyete bayoka te Silas omoni yo nzamba lola nano lelite okobeta mana omoni yo okobeta mokanga chaîne noko mapina tapoter envoyer les cadeaux okotike la Belleville musane oke koteka kwanga okoka muteke oteka kwanga biso to respectaka Silas makasi nana na famille bota bima boye atira Silas abu porto modèle batira Belleville non na monate
Maman mo ya mukolo nyovie se kei. Atika la tala aja pe me komi on dira ko pe mana pe mason aya vana na kita zo finga belvi. Maman na. Akomi mukala. Maman na ngaye. Mais na ba mikolo bazaka pas belvi. Yo so mona nanya ya atelemi boy. A tout abordi modèle mukala wana ce qui soit disant porte parole a tout abordi. Non na mona te. Basi mo bo bazwa bimana téléphone ye basa manonga bala mike ba ko zwa ka ba. Azwa someli mobali masanga meli makasi po pese mampuya likona wala mbele mbisa mai abetie magoda aina te fa ko bima onde masanga nonga. Mola de bomanga Omoni bana basi na sotu wana alobana TV. Na matanga to wana matanga pikwa. Bana mikebe la théâtre ba mona bango mitakala. Ba mona bango mitakala batala tala bango déjà. Oh. Bango mtu ba oksi ba comédien. So ki ba comédien pena ba kana kindumba sanitaire. Kasi ba ya mikolo le ba bi ba finga belle vite. Kindumba na bango ba yeba ziba ba no kola ngo bato. Bo saka na tena ya ba benga na huta na clash. Nga na huta na clash muta aswana na karine moko na mboko mwana mobile ko anga zati. Keba kanali tutu na ngona bote deuxième république na ngona kozoma ben na ngona latisi. Bo keba na matandresse. Silama na kobenga ba famille mibale na nyoso yo kufela. So on kozama be. Oui, ba famille na nyoso. Na yebi makasi moko na bandal. Moko na bandal kokota formule 1. Mama na ngai wana pesika adresse à mama. Tata mama batela mwana yo. Tata mama batela mwana yo. Mwana botira surtout maman 9 mois. Ba sacrifier ka boy. Nicolas YouTube ba benda kwa malonga te. So kika ake point noir. Emba di mama. Tara mtaswana nanganga. Aswana nani? Nanganga. Nganga mdala kele mabiti. Papa Koloto, nganga mtalakele mabe nganga mtalakele mabe. Ba ko sa bilomo c'est pas gentil. O mususu barezi matama buka pumu. Obi ka pumu. Popi watongolo abana. Matama buka pumu. On dirait kate la fufu asala bake tala ba propos batenaka. Belle vie asa soki na solo soki ya nini. Ozo botiki ba finga no so be tala. Moi mobali soki ma chérie mon frère comme on est là. Barezi. Na okela ko mawaya ya munene no so eza ya normalité ya. Toyebani ya. Ebele to kunda bango ka bwe na munene ozo ya. Ya. Wana mbonga bakisi. Osi kota la santé no kota la kitalata. Bino ndebo ko kufa Belvia ya che enveloppe a kaki a che cotisation pe famille ba sepeli yo ke na lilita. Et puis na eko lo babwe. Bato no so batala ka tendresse. Bato no so batala ka barezi. Bato no so to ba benga ka tia bien parler, OK na bango bien. Na laquelle bino mabende to ko ta 2025. Ba poche na bino ka ka surtout so ko sa boza couple bo kabwana. Na mwasi ba boto la mobali mwasi ba boto la mwasi mobali bo kabwana mvutu be kota. Loko na bino bozo kumisa mabe. Ba ko finga ndeko moko bo alobaka te. Abimaka te, asaka ba sortie médiatique te. Voilà. Chaque vidéo ya silence, et ça n'a pas de problème. On dirait moi je fais pour penser la ngana hier. Oh maman. Comment penser la ngana hier? Voilà papa Koloto. To comme déjà na suka ya émission na biso to kemlete bazo sigale biso déjà kuna ngonga o itikali wana to batela yango to koloba yango. Les tendresse na gérer la ebasi. Na senga nzambe pardon lelo. Nzambe limbisanga na gérer la mwasi muninga mwana mwasi na gérer la ebasi. Ah ça defa. Makasi moko. Makambo bana ba TV baloba ba ko sera ndé batu makambo. Nga na gérer la ebasi na kitambo. Tanda so ebasi na kitambo. So les gars venaient président Fiston Saïsa. Quand on a le bagarre, on va na boko la ngana ndako. Si nanda ka tetara mama nanga. Yo ngana ko boko. Ngana na boko la o uta po no po na eso ba na te oza grise, te oza violet to contre-jour. Na pesa au sens ayeba ko remplir papier à Western T. Premier papier à Western à remplir ça. Ngai de mona sala. Ya mama ni jalousie pe o bozalaka nango. Na Karine, lo Karine a mati, bino surtout na camarade no sauté wana ya contre-jour mo bala boya na téléphone. Yo so mona mwasi babali yo pena légalement baboya na téléphone. Oza mwasi te? Camarade. Kane na ba Pamela Matondo boy. Na ba Bianca boy, babali légalement. Mo bala yo boya na téléphone.
uti mwana chibao. Mais oui, il faut pas bamba kufa. Mon bala boy na téléphone. Donc ça bala basi mo soba. On m'a dit soba zo continuer to okende bongo. Ngapena ba sala pena ke ndoko ba ke to sala ti pa netinga. Tanda ça zo bundisa ngapo ayebi Belleville nganga mi. Belleville nganga te pona fingi na ke batute. Ayebi na za frère na ye na za vrai. Naza sincère na lo yete bakena ko bunda bitumba kindoki na mislolo na bureau ya Belleville tala kindoki ba doki mi bale bunda na bi tala kate mission pardon na bi sabilo mission so kata mission. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Il reste de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers notre émission qui était présentée par votre humble présentatrice Chanceuse Siana la Cléopâtre Manasuka et Yabasoni Sonia avec mon invité d'aujourd'hui Papa Kulutu ya famille Libota. Voilà, Papa Kulutu to komi déjà Nasuka Bambote Ndingizala. En tout cas famille Libota bolimbi sana zaki ya kumata. Trop c'est trop. Ma vie na biso privé même comme exposé voilà pour bazo mona ke tolo la madame Belleville. Alors ngai na sambela na église o muninga salio mabe zongisele mabe soki nazo zonga moi si mamuki ezali conseil ya mama Belleville mais ba sakana na biso te pour ko finga nyoso tanda sa finga ka ngai nde akopianga ponga na kola na tika yango ngala soki na telemi na bina démarrer mutu na ko finga ti na 3e couche peso kando benga na basoda. Mais oui et on va passer les locaux. La famille Libota, bolimbisi na bino. Mais babakouk, na sey no bolimbisi te je m'en fous, bo supporter nga. Parce que na bino pende mutu bozo ndima biloko ya bongo. Ta lelo ba niveau ba film asi l'école. On dirait molimo ma pesa nga yango na nani. Do ba film ko bino ngo donc kitaka lingomba. Likolo la bino babakouk, bokoma ko kabola succès ya ba communicateur na leader na bino. Non. Alors, famille Libota, total film épisode, je crois bien, lobby deuxième épisode, to consommer yango et maman nous surtout famille Libota, bo soutenir ser na bino surtout na mabondeli. Tango bo sambelaka, bo senga na nzambe. Lokola yi abwaka ka bango, bo bwaka ka moto ne pas silence. Nzamba tumbaye. Bobo ka moto ba communicateur te oyo ba senzo ba luka na bongo mais ya accepter ba bobo ke na kayemo nda tumama po suka akotapoter. Merci beaucoup na mamita Dina de Belgique. Merci beaucoup na ma famille Bota. Je suis joué à famille Bota. So finga tata mkolo bozo ba Belleville. Tata na yo. To vana na simanda ko to kola na sika moko. Merci. Voilà, merci beaucoup à Exécutif Sima et à Caméra. Merci beaucoup d'assistance à Bianca Zanga, premièrement tout ainsi que Batianso Maza Arakati. Il y a lieu de tournage. Voilà, merci beaucoup Nabil Lonso Bolinga Rabiso. Je dis un grand merci à Exécutif Nassalioni. Je dis un grand merci à mon vieux Yannick Bolunza et pourquoi pas mon vieux Serge Vita les bijoutiers. Serge Vita les bijoutiers, mon vieux Nabengio combien de fois? 2 fois déjà, donc décembre Yango. Ba maman et famille Libota. Babi décembre Yango numéro Zona Orange Money tap c'est ni to misala na mais décembre ça la kito comme casse na tellement tout rester toujours branché c'est resté collé scotché sur notre chaîne J'ai Télévision. Quant à moi je vous dis au revoir. S'abonner na yo et on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.